Ba papa batika kinini. Ba papa batika kinini. Mingi balobi ba papa batika ki biso bana ndenge moko. Mingi su balobi ba papa batika ki biso tozala ki 26. Misusu balobi te ba papa batika ki biso ba papa batika ki batu misato. Deo lingomba eza ya kokabwana. Mutu na mutu azo gérer likablo na yesi kazali. Pasi na biso bandimi, pasi na biso bapona, pasi ya bapona. Bilaka ba papa balobaki ekomi traîner. Tokomi kosala effort, enseignement oyo ba papa bateyaki biso, to bimisa ba papa lokola ba papa bakosaki biso. Pourquoi? Parce que ya lobité ba papa bango nyonso bazali ndenge moko. Ba lobité ba papa batikaki biso 3 personnes. Ba papa batikaki batumisa ba sumsu ba lobité tozaki 26. Mais biso etaki ba analyste spirituel tolingi to babwe. Papa Simo Kimbangu azanzambe. Papa Simo Kimbangu ayaki pona kobikisa biso batu mwindo. Et na kobikisa oyo papa Simo Kimbangu ayaki kobikisa biso ayelaki biso makambo mibale. Bonzambe na luyalo. Makambo oyo ba papa bayelaki biso yango wana. Parce que soki otali ba papa bayaki kobikisa biso te na sens ya kolobaki tozangaki spiritualité ou bien tozangaki eloko to memela bango te. Parce que mutu azalaka déjà spirituel depuis na ebandeli. Et soki pe mission oyo ba papa balingaki bayaki kobikisa biso ezalaki kaka pona spiritualité nde ba papa balingaki bapesa biso spiritualité wana de manière d'une autre. Mais baye na spiritualité oyo ezali bonzambe bayeli pe biso luyalo. Yango ba papa basalaki enseignement pour être biso toyekola ndenge ya kotambwisa mokili. Parce que passe na biso oyo tozalaki nango ezalaki mingi na molimo te, ezalaki na bonzoto ndenge tubandaki konyokwama minde babandaki konyokola biso. Siko awa problème ezali na spiritualité tozali na yango. Base ya spiritualité tozali na yango. Toyebi pe ndenge nini spiritualité fonctionnaka na kati na lingomba na biso. Soki bozana ba problème ba papa ba enseignaki biso ke soki bozana ba problème spiritualité ekoki kozala tout comme